Allez, musique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi de pouvoir me mettre devant vous pour présenter cette émission. Ces derniers temps, vous êtes tous sans ignorer qu'il y a beaucoup de polémiques sur la toile, que ce soit du côté de Paris, partout dans le monde entier, à Kinshasa et un peu partout dans le monde en tout cas. On parle de la musique, la petite musique et la grande musique. Merci, vous êtes bien devant votre présentateur Raphaël Goumatsassa. Voilà, en tout cas, point de besoin d'en parler normalement, mais moi je viens ici comme quoi je viens tirer une conclusion parce que souvent quand on fait des comparaisons, nous on ne vient pas comparer mais on vient dire ce qu'on sait par rapport à ce qui se passe dans la musique ou alors ce qu'on sait par rapport au sujet. La rumba congolaise est une musique qui vraiment a reçu la patente de patrimoine de la musique congolaise. Mais il y a un certain musicien de la RDC qui œuvre à Kinshasa qui a dit que la rumba est une petite musique. Grosse erreur, en tout cas. J'ai même envie de ne pas citer son nom parce que il énerve tout le monde, parce que il comprend rien. Tout dernièrement, lui aussi avait fait une chanson qui était la rumba. Donc pour lui, ce qu'il a fait, c'est la petite musique. Bon, voilà. Au moins, on sait que Monsieur Jean Gouba, lui, il fait de la petite musique parce que si il fait pas la rumba, donc il fait autre chose. Autre chose qu'il fait, c'est ça la petite musique. Merci de nous suivre. Merci mingi na baiba kolanda. En tout cas, lelo toko zala liboso ya tozo kenda karibu ezali moi dimanche soir. Tozala na karibu po ete tokoka ko se détendre moke. Après poso mobimba tango tozaki na activité belé. Webi na bola mutena poso oyo biso to sukisaki semaine, c'est-à-dire le vendredi tozalaki bongo na deuxième anniversaire, il y a Salford Community Upskilling. Oyo ezali bongo CIC oyo aussi aïsine to bana anglais. CIC oyo evandi bongo kati na Manchester ba si bongo kokokisa 2 ans. Omoni na ba organisation charitable ezali difficile ko zalana organisation evandi pendant 2 ans. Je crois que vous voulez qu'on soit occasion ya kolanda
ba interview to sala ki na mokolo ya mitano wana bokozwa occasion ya kolanda ba interview wana mpona koyeba makambo nini CIC wana oyo tobengi Salford Community Upskilling esalaka. Mais na bokuse soki na ngi nabeta lisolo na kokumisa mpena mama Yolande na ekipe na ye nyonso. Mama Yolande oyo boyebi ke azali bongo moko ya ba mama politicienne ya mboka, mais en tout cas na côté charité pe azalaka na ye politicien ya mboka ya mboka Angleterre. Voilà, mama congolaise asalaka politique awa na mboka Congo. Azali moko oyo azalaka na ba parti ezali ya, mais tokobeta masolo na ye fara na ye moko po totala na côté politique. Mais en tout cas mpona lelo tolingi toyebela mama Yolande pamba te azali na charité oyo esali bongo kokokisa mbula mibale wana kotambusa charité ezalaka facile te. Alors nous disons vraiment un grand merci na mama Yolande. Basango mosusu tokopesa bino ya libongo messe ya Lingala. Messe ya Lingala ekosalema bongo prochainement le 8 février 2026. Le 8 février, Missa ya Lingala na catholique, s'il vous plaît. Nalobi bien, église catholique a organisé pour la catholique topi na baïba so bazali na bana balingi koyoka ntango mosusu koyoka losambo na ndenge ya Lingala. Pamba te na église catholique souvent on prêche en anglais, on prêche en français, mais Missa ya Lingala ezalaka un peu spécial. Mais à partir du 8 février, messe ekomi bongo kosalema na Saint-Joseph esika boyebi Sango Armand azali bongo kosala misa pe ekobanda kozala toujours awa na Saint-Joseph. Tozalaki kosala messe ya Lingala na ngambo ya Rochelle kasi tomoni ke nepa yo kuna ezali moins reculé, mais toye na yango awa na Saint-Joseph. Na Saint-Joseph epai wapi Sango Armand akosala biso messe ya Lingala pe boya ebele na le 8 février 2026 mpona kosepela to pe kosambela na lokota na biso ya Lingala ba origine na biso esika touta. Mais ezalaka esengo mingi mpona bamama catholique to mpe bapapa catholique mpona kovanda na bana oyo bayebi Lingala to baza koyekola Lingala pour ke bamesana bongo bazwa bongo mimesano ya kozala na esika bapapa bazali mpe mangala ezali kolobama batata bamama bandeko. Quel esengo kozala na misa wana. Basango ezali ebele kati na mboka nde na baye na bino soirée ya lelo dimanche, un dimanche soir na Karibu tokomeka tuna moto moko mibale moi interview toyoka aisa biso eloko nini etindaka bango baya na Karibu. Nga personnellement j'adore Karibu ali kaka mpona accueil ezali chaleureux kolamba mpe ezali kitoko na bino. Mama Liza so aziki maboko ezalaka pamba te. Papa Cyril la gentillesse na ye amesana koyamba biso kitoko mingi. Soki mpe tokozwa moya kozwa ndeko Cyril ekozala esengo mingi na suka ya émission oyo ntango tokokoma na Karibu pour que tokoka kopesa mwa moke basango ya restaurant na biso oyo tolingaka mingi Karibu. Mais boyebi na bolamu te tozalaka na barestaurant kaka moko te, tozalaka mpe na wakanda na biso epai ya emikanda ezalaka bongo na tita mille na couloir tobengaka couloir madi ya koko ya Salford. Donc esika ya badétente mpona bacongolais bino nyonso boyebi yango soki ozali na ngambo oyo te ozali na ngambo kuna. Donc voilà, mais pembeni wana mpe ya mama ya nani ya wakanda tozalaka mpe na mama ladi ezali shop ezalaka esika wapi congolais nyonso akoki kokona kosomba kwanga, akoki kosomba mabele, akoki kosomba safu to mpe madesu biloko nyonso fufu nyonso ezalaka kaka wana epai ya mama ladi. Donc vraiment na mboka Manchester bacongolais balalisi miso te, bacongolais bazali toujours kokende liboso mpona misala na bango. Ndenge tobandaki koyebisa bino la fois passé que nous sommes une force bana Congo. Bana Congo tozali force moko mais tokoma kosala neti tobosanaka yango. Ngai molobeli na bino donc communicateur ya mboka ya bana Congo na mboka Manchester biso tozali kokamba média na mboka oyo mpe communauté nazali koyebisa na bino te bosana te ke makambo tosalaka na communauté yali makambo ebele makambo bayike ezali kosalema mingi mais toyebaka te soki tomoni esika likambo ya mwana mboka yali biso nyonso tokendaka wana mpona tosunganaka biso na biso kosungana ezali malamu. Mais boyebi bien que tobetaki masolo dernièrement tolobi te tolingi tochanger basystème tobanda mpe kosala bamakambo oyo mosusu baninga mpe mosusu basalaka yango. Mais biso tozali na mposa te tokamata tosangisa le plus de congolais possible pour que tokoka kozala esika moko na ntango moninga azwi likambo
lisalisi ekoma ya makasi mais biso ne bato to souffrir mingi te parce que bato mosusu babangaka naza kaka na 20 livres alingi kotia 20 livres te non sikoyo tolingi tokitisa bato nyonso bapesaka kaka 20 livres mpo na nini soki toyali 1000 20 livres fois 1000 en tout cas epai bozali na bandako bosala bacalcul ngai nakoloba mingi te mpe na kosala calcul na place na bino te donc 20 000 donc 20 personnes fois 1000 kamata 20 bakisa 1000 c'est-à-dire ba 0 misato tia na nsima yango wana nde tobengi montant oyo soki toali 1000 personnes na liste moko soki tosangisi mbongo ekosalisa baninga na makambo nyonso oyo balingi kosala makambo mosusu ezali ebele tokoki kosala entre amis tokoki kopona na baami tozali par exemple tozwi 50 personnes tolobi tosangisa 20 mpona kosepelisa moninga moko azali na anniversaire ezalaka nango likambo ya mokuse 20 na 50 personnes ça fait combien bosalaka kaka bacalcul ekosala te na mbongo wana ekosala te moto aye abimisi kutu ta mosu eloko te mais biso kaka 50 personnes topesi ye 20 tokutani 50 personnes tole tomeli toke kaka tona epai emekanda topesi mbongo wana bapesi biso ya kolia na ya komela totoke epai ya papa Cyril bapesi biso ya kolia na ya komela kaka na mbongo wana mokolo feti ye moko akangi maboko bo est-ce que wana ezali sengo te donc toyebaka ke ezalaka mpe bongo kasi na kotambolaka wana na bandi bomonaki bokomona na bilili epai tozalaki na Salford community oyo tobengi Salford community upscaling mama ekoli Nadine yende alambelaki biso biloko bandeko babolingo nazalaka lokoso te na bisika kolia me mokolo wana nakomaki lokoso bolimbisanga en tout cas mama ekoli tolobi coup de chapeau nde tolobaka en tout cas big up na yo mama ekoli elambeli wana kitoko mama bokontinue na allure wana bino mpe bacommerçant tozali nsima na bino toujours toza kopesa makasi na bato banso bakosala commerce kati na mboka Congo plutôt kati na Manchester me bana Congo oyo bazali kosala commerce ezala baye basangani na mindele eza bazali bango moko ezali esengo mingi koyeba te mwana mboka azali kosala mosala ya commerce na lolenge elongo bani batata babama bandeko tomonaka mpe na Bolton tozali na Sami Pro oyo azali ndeko na biso toujours africain donc nous devons promouvoir ba misala ya ba africain nyonso oyo bazali na biso biso nyonso boyebaka te tozonga nzela moko kolongwa tokamataka avion tokei Angola tolongwa tokamataka avion tokei Kinshasa tokamataka avion tokei mboka epai na epai Brazzaville na Gabon mpe epai na epai moto nyonso amoniki akoki na ye kopesa biso publicité nous sommes là na yango mpona kosukisa lisolo na ye na yebetela bino mosu yali te tozali bongo na milulu oyo tozali kobongisa kati na média na communauté congolaise le 30 mai 2026 le 30 mai 2026 pour la première fois à Manchester test food testé tokoya komeka biloko na bagu oyo biloko kolamba tokoki kobenga mama ekoli topesi ye biloko alambeli biso tole tokoki kobenga mama songolo mama pakala aye topesi ye biloko alambeli biso tole me tozali au moins na besoin ya 100 à 200 personnes tozali mpe koluka basponsor baye nyonso bazali kati na commerce bosalisa biso pour que eloko wana ezala kitoko toza deja na sponsor monene ya commerçant monene bokomona bapublicité kobima kala te en tout cas bokomona bapublicité eza kobima bokoyeba banani oyo bakosponsorize biso alors barestaurant lokwa karibu tokosenga mpe apport na bino tozali na bandeko na biso wakanda na biso emekanda ye mpe tokosenga baide tozosenga aide na moto nyonso tokotaki mpe na baeglise pamba te eloko ya monene kozala na mokolo wana ekozala bamusicien chrétien en exergue c'est-à-dire tokobeta musiki nyonso chrétien na banon chrétien ozala musulman ozala indien bango nyonso tokoya kolia esika moko kolia ekozala ofele me masanga yo kosomba ya kosomba mais eloko ya motuya ezali te tokotia en exergue c'est-à-dire tokotia oboso ya makambo nyonso ekozala musique chrétienne ba jeune musicien ya ba église nyonso tobandi na frère Jos Kahuta yaka elongo tobengi ndeko guitariste notre star Sakuba tobengi Freddy Binga tobengi Louvain
Ngandu, Louvain Ngandu, Yaka, pasteur nyonso tozali na besoin na bino. Tous les pasteurs de l'église sont invités. Oyo ezalaka ke pasteur baye bakokima te. Tokoya tokovanda na mino tokolia tokomela ensemble. Ndenge tozalaka na matanga, mais cette fois là elle matanga te, cette fois là elle fête. Nde tokutanaka pe na ba fête ya ba mariage kaka ndenge wana. Tokopesa liloba na ba commerçant, tokopesa liloba na ba pasteur, tokopesa liloba na ba ebanso bazali kokamba mboka pour que to sala ke biso nyonso tozala elongo tokoka ko pesa likanisi nini tolingi na Manchester, surtout pour la biso ba congolais. Eloko nini tolingi pona tozala nini. Soko ezali na camarade no ya Camerounais yebisa ye biso kuna na Congo tozo organiser na pesi date. Balabi save the date le 30 mai 2026. Et pas wapi ekozala bongo na Saint-Joseph. Saint-Joseph ezali na Salford na de Presbytery na Presbytery na M130BU M130BU et pas wapi na Saint-Joseph église ya ndeko pasteur plutôt le père Armand na père Samuel bakozane sengo ya koyamba biso. Sponsor monene déjà ezali bongo église catholique bango nde bazali ba sponsor ya yambo pona ba disposer les biso esika bandeko ba bolingo yango tozali kobenga bino déjà le 8 février boya na misa ya lingala et pas wapi père Armand akozala wana pe à côté ya biso na lokota ya lingala botika bana na ndako te tata mama yaka na église mema mwana bana baya koyoka mateya na lingala ndenge lokwa tokendaka na Saint Bridget koyoka misa ya français le yambala oyo pe bayeli biso mesi ya lingala mais ekobanozala toutes les 2 semaines, c'est-à-dire le 8 février dimanche moko na kati et puis dimanche wana lundi en tout cas tobano pe sabino ba communiquer na Rango TV pour que ba catholique bazala na occasion ya koya ko sambela lingala koyemba nzembo ya lingala ko bina mabina lolenge tomesana ko bina ekozala lokwa rite zaïrois rite congolais boyebi rite zaïrois na époque oyo biso zalaka bakoli tosalaka rite zaïrois mais lelo yo tokobina bo ba congolais katina misa. Chers amis, en tout cas moi c'est Raphaël Ngomatassa nabi na bino que nazo koma na karibu bongo tozonga pour que to conclure émission oyo batata ba mama bandeko 2 personnes 3 personnes ya interview et ça la biso moi bien nalobi pe tosukisi wana tokutani sima ya mwangonga. Au revoir. Pourquoi cravate? Et au salon, moi sens, moi responsable, quoi. Pantalon, on l'a jeans, ou bien ici, pantalon, il y a bien, il y a propre. Na scène de coco, il y a un lipa pâté. Quoi, n'a pas dit, là, ta chaussure. Chaussures à la propre. Cirage, bien là. Et puis, comment ça n'a pas accessoire? Chose promise, chose faite. Nous voici donc arrivés chez Caribou. To komi bongo na Caribou, na bandi bozoka. Nzembo ya ndeko fali eza kobeta kuna boyebi ke fali pupa na Stade de France et bimisi mbutu de kotsi mobulu bato bakomi koloba bana bandal basakana te biso to ali soko sakani to kolobisa yo tala ndenge mwana bandal alobisi bato mais tokokota kuna te na ibandeli na na bino te rumba congolaise et zali bongo patrimoine mais Jean Goubali a douté na yango boyebi ba congolais musala biso ya kanini so mutani ba lobela ye a créé comme moi buzz beaucoup. Donc, vous considérez que Jean Gouba a sali buzz naé, mais ce qui a monique à réussir est allié. Mais il me voit battre à bano ponanzela ko tambola po à côté monsieur Lévi bazo wololayo a revoyer batina. Bon, qui phrase fallait en tout cas balancer mon babi li felo ata e bongo mi paradis na kokota te. Bongo li felo yo Jean Gouba la zo ka kota etali kaka yo moko okokenda yo moko na li felo wana. Ndenge lokwa na prometaki bino to okende na Caribou en tout cas awa ezali te pona kolakisa bino ke esika auto mesana koya kovanda kosolola komela lelo yali dimanche une bonne détente en tout cas na bayeba kozala awa soki tozwi ba volontaire oyo bakolinga koloba à propos ya esika oyo ekosala biso moi plaisir mingi
En tout cas, Nabino, tout le plaisir est pour moi d'être devant vous pour la koya kosolo Nabino. Et ils allaient essayer de cause au bosso Nabino pour la koluba. Mais la sengi Nabino kakelo, mon bobo s'en a raté que ceux qui m'ont dit à taille longue pamba oyo, mais kako s'abonner na Rango TV. Rango TV, ils allaient chaîne ya bana Manchester, et salimi bon na Manchester, kasi, ils allaient pour na baïba so balingaka la bonne musique, to ba bonne nouvelle. To ponaka news te art of fingakate, to betaka masolo oyo, et c'est pour le sakabato. Ndenge na baki na bino, ngai c'est Raphaël Goma. En tout cas, lelo ezali bongo katina karibu epai wapi to mesana koya ko beta masolo boza komonana bato baza kobima bauti kati na karibu mindele pelelo bazali na biso awa. En tout cas, eza esengo mingi. Batata bamama bandeko bana mboka Congo bobanga te awa ezali nde karibu epai ya ndeko président Cyril Modogo. Voilà. Donc, ceux qui osent la pousser à se détendre, je crois que Sika Yako Iya Ezalakobe Awa na Karibu et pas Wapi Ezali Bongo na Hardwick na numéro 4 ou 6 il y a Palfrey Place na Hardwick na M126BY. Makelele Boko Kane Ezali Kaka Mindule Kati Nabar Kati et pas wapi bato bayaki ko sepelande bazali ko bima moko na moko. Voilà. Alors, donc les sola rumba ndenge ba la musique ba comparaté. Moto na moto azali na eloko ndenge lolenge ya musique na asalaka. Ezala tina ko comparer na oyo asali opéra na oyo asali mindule mususu tope rumba tope babeti ba musique ya mboka ezali ba jazz. Ngala ukakatanga msuno ukakaba jazz, mais nazalaka les on akoka jazz, nazalaka les on akoka niwel albi abeta kaka musique congolaise, mais musique congolaise ya niwel on appelle simbote kuna na Irlande si kazali mambote na yangwana. Donc vraiment ba genre ya musique ezaki belé, mais est-ce que tout kamata te tout baté rumba na musique française, est-ce que bon voilà la façon autre que comparer Fali na Gims c'était ali kakate Fali abeta ka musique congolaise la rumba. Oh, mélange un peu dans ma musique, il y a moi, paya. Mais, à Tikali kaka na base, na basic, na ezali toujours rumba. Mais, Gims, notre enfant, Gims, bango bana na biso, bango nyoza. Gims, il y a beta musique, oyo ya bapaya. Donc, ko comparer ça na tinate, mais comparaison sur les communes et sikaya, monde ya bato Stade de France. Mais, bozo beta les sola, nino beta ki Stade de France. Abeta ngo deux. Alors, fali pa, y a zo beta yango, et ko beta mami balé. Donc, Fali et pas Azali, concentration, il y a kabeta 2 fois plein, 2 fois 80 000, ça nous fera déjà 160 000. Alors, débordement, il y a 160 ou 170 000, ceux qui habitent yango, à combien Trump, on a beta Stade de France 2 fois. Tala, et si ka bobanda qui ba comparaison, bolongoli, Fali na, ko comparer na faire, boke na niveau bateau, beta Stade de France. Donc, au bazo ya malembe, ba beta ba 20 000, ba si ça ba 20 000, ba beta ba 40 000, décima, ba koya na ba, côté wana ya banini, mais pour nous comme appelle à 80 000. Ils allaient quand sur bêti 40 000 na France, ne ba repé ça 80 000. Il y a Stade de France. Bah critères ils allaient belé prochainement. Tout ça l'émission moi pour la ça vraiment elle là qu'on est ni topic critères ni ça la pour la bêta bah stade ya minene le quoi Stade de France ils allaient alors moi minene pour la mission na Congo il y a quelque photo comme ça te moi na mboka a komi bon na niveau te abete la mission Stade de France p mi balé bande kwa bulingo ndenge nazalia na sambela kaka te 2 fois 80 000 et salima fallait vous pas courage moi ton père je dis voilà mokako soit eko simba na malembe pour biso ba Congolais tozaka tulingi bata ba dernier mi-temps mingi lokwa to sombaki 80 000 na 35 jours 80 etikali to kenango malembe te kino to kusukisa yango bato ba malego ko sa te ba okabula batike amo bazo batiko bakabulele bango so bakotala kwa wapi etali bango et là je salue Jazz Kavulu na pesi mbote en tout cas ba Zidane Fikula na mboka Luxembourg mambote no pe yango wana to pesi ba ibanso bavandi kata mboka Manchester sur spécialement na ko saluer donc ndeko Cyril Modogo wazali bongo kolo esika o epa to vandi katina karibu. Alors on va entrer pour la détente et puis après on reviendra pour terminer. Je dis et je vous remercie, on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye. Donc, père de samedi, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça vous bonne à tous,
Ouais, bon, omoni awa toza na précisément na Manchester. Manchester toza na Caribou. Caribou epai ya président na biso, président na ngai, président na biso Cyril Modogo na Mama Kongo. Awa eza esika ole omeli bacondition eza tellement bien. C'est-à-dire soko moto auti libanda ngai expérience oyo naye na bato awa donc eza esika oyo ole omeli calmement eza esika moko oyo nga mpena nakoapana ngai tu soki obeti tour na Manchester ou ozala na Manchester déjà komona nga boye Lopez esambi prêtre mboka na ngai yango veut dire prêtre moto asololi moto asolo aza prêtre donc awa toza na Karibu epa Cyril Modogo na Mama Lisa Konga c'est-à-dire kolia komela okose retrouver ape nyongo yaya so oza mpiaka yaka na Vera Faza akosala lo lettre ya recommandation olomeli mais ezala honnête na sincère Elsa prêtre mboka moto kombo yotuna matuo koleka même ya bato oyo bazokoma na États-Unis même na Goma kombo yotanga mingi eza yana. On se retrouvera la prochaine fois à l'émission Moro ya Yomoro. Merci prêtre. Bon, soon toza na émission ya nga moko soki wana baquestion boke pas vers Raphaël Noma. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en sons. Avec Rango, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Rango TV nous tend la main. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur.